Bana nzambe mbote na bino partout bozali. C'est le pasteur Jacques Dinabanza. Na epona kolobela pasi oyo bana babotami awa baza komona. Bana babotami awa bakutana ba problème moko bazokutana ba problème makasi. Certains enfants bazosubaka na bambeto. Mais babotami awa moko te mibale te baza ebele bana bazosubaka na bambeto. Bana bakomi koleka 30 ans 25 ans 28 ans na ndako moko bazobala te. Bana bakomi ko remarquer su balali bazolala na bango na bamboa na ba policier na ba militaire. Kokima na bazamba ti na bamai. Bana bakomi ko remarquer alali azala mari de nuit to femme de nuit. Ye mutabotama awa kenda kisasa te. Tokomona Biblia so lingolo bana biso nini? Mwana akomi komona bez esprit na ndako. Akomi koyoka na matoi na ye mingongo ya bato. Bande konanga. Nyonso na tangi awa. Soko omone eza na kati ya ndako na yo. Eza bitumba ya nzoto te. Ekomi bitumba ya molimo. Alors, omoni mwasi mwana akoma kosuba na mbeto. Aliki âge ya ba 10 ans, 15 ans, 20 ans. Eza maladie démoniaque, eza su maladie naturelle te. Bana baliki 30 ans, 35 ans na ndako. Balobela kutu makamba mabala te. Eza su normal te. Moins de 30 ans. Mutu fasi sa classe, ba classe nyonso ya ki doctorat ki nini, moins de 30 ans fasi sa yango. Tozo mona bana basi bazo bala na ba 25 ans, 28 ans. Surtout entre 28 ans et 30 ans. Et belé. Mais tant que comme nanda ko ya yo. Bana bakomi kolika 30 ans. 35 ans. Kolika même 40 ans. Azape kolobila yo likama libala te. Bible le biso. Malgré boningi Bible te. Vraiment boningi Bible te. Okoyamba papa za na 57 ans. Olobi na Luka Jude. Mutu fasa la 2 minutes 3 minutes. Azumu na pe Jude pa ezate. Mais azana 60 ans. Mutu azana 60 ans. Aibi Bible te. Olobane Luka Deutéronome. Azo comprendre pas Deutéronome ezate. Do banda yake ni église wana atanga na Bible te. Akineka azumwa sine bakei bayoki azongi. Bakei bayoki azongi. Alo bato ndengo na tango lobine bondela. O mona tango bondela di mwana muke. Bongo ndeni satan ko bimana ndako na bino. Satan akobimana ndako na bino ndenge nini? Bible lobina biso. Kolukaka ennemi na yo musika te. Mutu aza la base ya makamu nyonso ozomona wana. Ennemi aza na musika te. So fongoli Bible na Matthieu 10:36 Bible ezoloba na yo. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Yo parent boza en vie. Moi nazo kuta na makamba boye. O expliquer makamba uchwa. Yo parent papa na maman boza en vie. Moi nazo kuta na makamba boye.
amonaka ba esprit amonaka boye kosuba na mbeto libala te kopina koyabo pa popina kimi kopé koyabo kopé kimi mais eza musika te oyo azosala ba roma wana nyonso azali musika te sikoyo obenga nga Pasteur Dina Banza bondela pona mwana nga oh na bondela pona mwana yo mwana osani ngai na bondela pona mwana yo mwana osali nini so binanga bondela pona mwana nga zokende Kinshasa bandoki bamona ete c'est normal bondela pona nga mwana zokende Kinshasa kimeza na ye c'est normal mais bondela pona mwana nga parce que azobala te awo eza Kinshasa te ami bali bazé belé basi bazé belé azobala te pourquoi mais pourquoi azobala te comme na âge ni 40 ans ah mais non ba 40 ans biso ba auto so sisa ko bota 40 ans ko na sena sisa ko bota yena balité mais il y a un problème il y a un problème mais problème wana mutu asa la base nango azali musika te tango yolo binga na bondela pona ye na monike oyepa nanga parce que c'est une maladie démoniaque azana problème no sale passi ya molimo ya hôpital te ya molimo alors so que l'hôpital pour ba pesa yo traitement bona ndanga bien pour ba pesa yo traitement diagnostic ba maladie oyo euti wapi docteur ko yate malama ko tonga pa amewana faux docteur luko comprendre nga wana kutana faux docteur bango bakubendo makila batinde on laboratoire ko zongi sakete azobela maladie boye yabo mona kale muso mona mutakindaga na hôpital boba maladie mona ni basali ko ranso bazomisi na ndako mais tangu yozo fana ngai mwana nga oyo bikamani bala utalobila ngo te mwana nga oyo asubaka na mbeto mwana nga oso lali ba seri pa bazola ndai ba policier ba militaire ah so ngana bonde na yemba na mo pona lo banini na bonde la pona ina ba ke ba policier ba ndai lisusu te okende na kirdam ya ba parents ya mwana na te ya ba parents kirdam eza nango diagnostic mama olo balanga papa ngai bambo balanda nga bazala nga bona comprendre est-ce que so ke na pa nganga na comprendre déjà que et pas ya kendaki ayebi loko atikaki te ayebi pe loko amemaki na ndako te et loko na amemaki na ndako et ko koma memba mari de nuit na ye ba demo ya memi na ndako ba koma amibali ba koma pe basi mais ko mondela malamu pona été mais pona lo bani pa nzambe bible no ya biso tango yo zo ko bondela avec des péchés non confessés prière na yo ezana ko abomination et vous n'avez jamais exaucé nazo ba na langage moko pona ko pousser bilo pour comprendre lorsque vous priez tout en conservant vos péchés, votre prière est une abomination. Votre prière ne sera pas exaucée. C'est tout comme yo ye na mwana yo toni ngala bondela pona ye. Mais pona lo banini pa nzambe.
Pona bonde na yo banini. Toko tranquille dame. Papa oya na mbula nini awa. Tango yake obana kufanda wapi. Okenda na bana kisasa. Est-ce que yo papa okenda pa nganga? Mama pendenge moko. Tozo kedeke malembe. Oya ko remarquer que kotala na ministère na tala niveau ya lilo banabino. Et pas ebele ba kimaka ngwana. Akenene église ko le salaire ko sakana. Abia o mona pauvre mutakimi. Mususu tango bando poser ma question à comprendre les musala kindoki, à comprendre ba ko refenga ouf akimi. Ngapi na ulanda yote? O mona mutakimi à comprendre. Akanisa ike aipa ya mutumoko o ayibi lobate. Ba faut passer parce que na bele benga ya bondela pona mwana yo bondela. Parce que ayibi no komokote. Mais ngana so yipsa yo boye. So aucun hôpital, par contre traité au sans diagnostic. Diagnostic y en a benga ka cure d'âme. Ba muso ba comprendre raté. Nazaki na mama mona zo bondela pona ye. Mais j'ai remarqué que va prier zo les gâtés. Tout le monde a jeune lelo na biso maman na te lobby. Lobby ta ko nga bino maman. Réfléchir zo bomba le moko. Ozo bomba ke lo moko zo bloqué yo. Oh papa ba violent ngata on a ki mona muke. Mozo bomba pourquoi? Na son ban là, ozo bomba pourquoi? Tango ndimaki to sali ba prière na moi na yazaki na prison abimi na moi na yazaki na prison abimi na mbaka mama moko amona ba période na ye zeme kana baka melongo kaka ngai bisi mais mama osomona ke oteke ozona ba péché na kaka nzoto na yo yango tozo bimisa ba zemi na yo to ko tranquille dame mais on le la vérité. Parce que nous avons le pouvoir de faire on le la vérité. Si vous avez bomba, ou bien au yebi les kambo, au bombi, nzamba zo yokayo, azo mon abiso, ça tape pareil. Mais ce que vous bossana, ça c'est autre chose. Tu es venu de pas nzambe, na bateau à bossanaka. Okenda pa nganga, okenda osala mouna nganga, okenda osala boy, loba to bondela. Ya on a eu lobaka. Confession de péché selon 1 Jean 1, 9. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Tanga yango. Parce que ngana kende na nzira mususu te, ngaza féticheur te, na musala nzambe, mais kende ka na Bible. Mamana afongoli mutema na ye. Parce que c'est un scandale. Et vous avez mais si vous avez une relation, même dans des combats, parce que nous sommes un problème. Dans la vérité, qui nous avons zemi, comme nous avons ça. Ah, ou à ce qu'on est pas dans le si vous avez un document, vous avez un robot matin. Parce que si on a posé la question, les sous 20 ou bien 10, si on a combien de 8, na tiki, na sena yebi. Tant que vous posez la question, vous allez répondre, vous allez comprendre que c'est tout ça qui est belé. Au monde a dit non papa, to luka cause. To ko traiter conséquences, ce qui cause to yebia moté. Mutu ayamba ki bino, est-ce que bokabwa na ina ndinga malamu? Parce que mutu ayamba batu, souvent ça va toujours dessus. Akuta na batu moko, si ba bongi,
baza na rancune bakomi siko na rancune banyoso eza ba problème te yango na tango tokende na délivrance tokende ke na deuxième étape ya réconciliation. Réconciliez-vous. Tango nzambe atindi yo awa pa nanga, yebaka atindi yo pa spécialiste. Soko ina ministère nanga okoti kaka, bato nyonso bando yoka wana. Bamusu baninga kokufa. Bamusu bakina ba problème o ba bandimaka teke ekozwa na ba solution. Soki solution ezo umela, oza ko bombe loko. Soko zo bombe loko te, toke la Galate 6:7. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera en bien ou en mal. La semence, c'est la multiplication. Nzambe ko retarder guérison na yo. Waneza sungate. Nzambe ko ako retarder guérison na yo. La souffrance de Job a perduré. Souffrance à Job et Oumela. Isaac s'est marié à l'âge de 40 ans. Il a eu des enfants à l'âge de 60 ans. 20 ans de prière, 20 ans de patience, 20 ans de jeûne. Yoko salam. Yo soko yeka pa zo bondela 4 mois pamba, on dit résultat madame Tokimi. On bien qu'il n'est pas faux pasteur. On change même 15 pasteurs. Mais Isaac, il s'est marié à l'âge de 40 ans pour avoir 2 jumeaux à l'âge de 60 ans. Tant que vous avez na yenza bazo yoka na ye, ayebi ya ko répondre ye kaka. Et Isaac pa yeba ki ba ko répondre ye suka na yango. Mais Isaac tatana Isaac nani? Le père de la foi. Papa na ye. Bandeko, maman ndeko moka sambela pa maman prophétesse. Ayebi singa bi papa prophétesse na biso bi bandoki nyonso abasi bangi na kisasa. Bango nde ba bengisi bango nyonso ba na poto tondi na bandoki. C'est normal. Bandoki baleki ya mibali bazali mais basi nde baleki pelé. Oya mamutrandaku otika ke na cuisine à se servir ye moko yo yebi ekutute. Il faut qu'on empêche bana kolia papa yebele na yamba mwana mususu awa apese ki ndoki na bana classe même apese na bandibu ali bakibi ba ko ndako pa mususu na baba to bele. Donc soki yo nzambe atindi yo awa penga na yambi yo parce na ko boya na ngape yo. Mais soki nzambe mutatindi yo pa nanga sambela yoka onga na soko landa bana na yo makambo baza expliquer yo yoka nga bien elingo lo baza na prison de la sorcellerie familiale baza kuna. Il faut que luka ba bima mais bako bima te ce cause humanité sans diagnostic bako bima te oko benga ba aventurier surtout na réseaux sociaux. Ma voiture va belé. Oko benga ba bondi la pona yo. Soka za sataniste. Ako benga na mili mona pour un certain temps. Il y a 1 mois, 2 mois après ba ko zonga na ba on lisusu. Elo ni osali. Elo ni yo osali. Yo ovandi simba na ba ko matina ba âge ba 40 ans. Il y a souffrance. Oye pananga obandi ko luka ozala pressé oko pressé ngaite parce que yo ozwa ki tana yo ya kotika bana ba beba muta pressé ki ozati pananga pe o pressé ngaite otika ngana sala musala ndenge nzambe la kisanga ya ko poser non ba question ya ko yeba soko yebi ko bondela yo na mwasi na yo ya ko yeba soko bana we mai bana kisasa ya koyeba soki bokota pe bandako nganga soki pesi résultat après to bondeli pa ya bana to bondeli po na bango
Ce qui vous devoir, tu vas bon, on a bon de faka. Vous avez sagaté. Bon, on va bon de la barre pour la banane. Pourquoi? Ce que vous avez nyongo, au défa. Ce qui, au long la banane, tu vas zemi, au kima. Bible lobina nombre 14 et 18. Les iniquités des parents tomberont sur les enfants de la 3e génération et la 4e. Yeba liloba, oyeba ndeni banu bako bika. Mais yo yebi liloba ta mukete, osu luka banu bika ndeni. Jésus a dit, celui qui écoute ma parole et qui ne la met pas en pratique ressemblera à un fou qui a bâti sa maison sur les sables. En cas de pluie, de vent impétueux et de torrents, cette maison tombera. Parce que cette maison n'a pas été bâtie sur les rocs. Matthieu 7, 27. Soko yepa nanga, okimi na yo. Pokuta na musala nzambe netinga, eza no pasi, na lobino clairement, eza no pasi. Parce que on okuta na ba pasteur yo, na tsali ba on liste awa. Ba brosta, pa walesa, pa mukuna, ba kalambayi, ba ifonge. Ba Moïse biye. Na za liste na bango awa, na osali na bango nini? Na banzi lobby. Batura nyoso musala nzambe za naite. Batu nga nazo tanga awa. Soki nzambe kolinga na sala bango émission lobby. Pour le naza trop pris, sur na sali oyo batu politique bazo benganga bazo tongisanga. Alors fona yebisa bango na nuke na banzi naza ko se retirer provisoirement. Après on a ça la vidéo et abakama politique. Et puis nazo préparer ma thé ya mususu porte d'entrée. Binom to na bana baza problème tout ça. Na binomoko. Pour na maté nanga. C'est vrai que tozo bunda na réseaux sociaux. Bato baza kuna. Baza ko bundisa ba maté nanga bato bile batala yango te sinon tu vas comprendre. Mais botala mingi bango o bazo mema bino na buzoba base déclarera awa na zone ti baka na nani na ifonge ke bana basali na nzambe. Est-ce que bateyaka botala ba mbale est-ce que bateyaka mais oyi batu bona ndaka bango pona buzoba o mususu ayila bino kaka olomide wera po bakoma batonga na ibango te olomide wera ame alobani amina za musala nzambe. Musala nzambe ayaka na bakombo na te, musala nzambe ayaka na Biblia. Mbozo landa bango, surtout ifonge. Tango siko olandi omoni ka kosala rien pona bana yo, alobani yo siko pananga. Tango yo moni ke ya kosala na elo ko mokote, obebi si baler na yo. Oh na landa yo 4 ans, na landa yo 5 ans, mais obana ko zela nini po benganga. 4 ans. 4 ans na mwana zaki na 35 ans, 4 ans comme na 39 ans. 39 baby si mwana. Surtout yo mama muto atele milaka mwana bana. Ofandi yo ndire suke lokone. Bande ko nanga bino uzona problème oyo. Tozomona bana msuba zobota mama bazana maladie ya épilepsie, maladie ndeke. Mais maladie ndeke 90% bato bapesa kango mwana papa ou bien maman. Maladie ndeke 90% bato bapesa yango mwana eza soit papa soit maman. Alors soki papa to maman pesi mwana maladie wana c'est que ça na sorcellerie. Soki yo ozana mwasi azana ndoki et oza difficile oyepa.
Soko za mobile za ndoki, ozana difficile oyeba. Mais ba signe yango yo, il faut bloquer bana. Aolinga bana ba évoluer te. Nazoki mususu azo utamusika pota mona miso so ba boma yango na kindoki. Abana bana nyo so mutu. Azo ya siko pana ngai poko sanga. Na papa tika makamno ya buso ba osala wala. Yena mwana mususu balinga na kati parce mwana mona ke toujours na mutu. Nazina mamu so bengisinga. Bane mbali basubaka. Oh papa bonira pona bango ngabyo muninga so bana yo. Papa na bango sawa. Papa na bango azawapi. Oh aboyenga alobakinga za ndoki. Na tuni yakosa kite. Pourquoi ozo fait souffrir bana yo? Moko akuma zoba zoba, asuba akuma zoba zoba, atanga na classe yo ya ba zoba zoba. Mwana musu 17 ans, ala mwa asubi ya mobali. Tala kindoki. Nani azo sala bango ngona, mama na bango propre. Tant on a que maman faut ça très attention sinon tu es kufa pour rien. Akena funda na commune na Bagnolé. Après aleki, moi c'est pourquoi pembe aleki, abani ko ridiculiser nga. Pona loba na ye soit continuer boye a kufa. Ko banga wana abani ko funda nga kuna aleki tina ye nini ya pembe boye. Soki de bo moni ye akoma mwindu. On touche pas un word de Dieu. Akoma mwindu. Biloko ebele nelongi akolinga suta leka na réseaux sociaux. Musa nzambe sakana na ite musa nzambe kamera na yote. Musa nzambe. Alors, soki yo ye pananga. Ngate mtu na luki yo mtu ye. Zala gentil à répondre na ba question on poser yo. Kolinga tenga na koma neti na sima na yo po pesa ngambo ebele. Ozobe sabana yo alingana mona yango biete pa nanga soko zana kindoki na yo tobe sabana yo sala bana ndenge wana yeba kinga na yebi mais keba parce que muso lala AVC après kufi parce que musala na yo ko faire souffrir batu na monde à ténèbres ba yebi saka bango avant obebi sabana ya mutu mususu d'abord ya yo. Soki alia capable de nous protéger banaye et souki la kayema B et souki la kayema B mais moko yeba okufa et aux aggrave yo papa na mama boza envie comment bana na yo ba ko mona ka biloko aboye ba ko nous akana ba prison de la sorcellerie familiale yo mama papa oza envie bana no ba ko mana boye pourquoi mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ceux qui ont une famille restreinte, allez, tu côté la famille élargie. Bible me donne bien Matthieu 10, 36. Ne cherche pas loin ton ennemi. Mais si ce qui est grave, ceux qui battent yo mbeli na mukongo, et ça n'a pas passé. Mais pas si ça n'a mingi soko ozue longina yo o baloli yango o moni mutu asimi mbeli yango ndem to ça va passer makasi. Tu auras mal quand tu es poignardé. Mais lorsque tu tournes la tête, tu vois la personne qui tient les couteaux. Obi, c'est pas possible. Ah, c'est possible. Obi, non, c'est pas possible. Bible, c'est possible. Mawa. Babi Mawa. Bandeko. Baka oyo kumebele. Baka oyo kumebele. Bana basubaka bana ba age pusani bazo bana te baninga bazako bana na butu bazo landa bana ba mboa ba policier ba militaire mwana botami ame a se retrouver kaza na Kinshasa akolala azana mari de nuit ou femme de nuit
akoliala aliaka na butu na ba wenze aliaka na butu na ba McDonald bofongola bana bino bolukila bana bino solution malamu po bakoma libre sorcier alingaka te mutu a évolué alingaka régression